Likambo ya insécurité na ville province ya Kinshasa tonango eza komata se komata na façon moko autre kozanga même kopesa ngo kombo. Mais félicitations pour la commune ya Kimbaseke parce que la police aza koluka de manière ya kosala ke likambo oyo esila la kati ya commune ya Kimbaseke. Tala lokola bona mobalo zo komona zo kobeta miso pai suka na kulu na pe suka na moyibi ye musala na ka kobotoka ba mabasaki mais asala opération na e na ba machette maboko pour ko kataka ba bakanga ki awa akomi kobeta miso pai écoute azolo ba yeke ayebi likambo ote toko senga kaka na la police ya commune Kimbaseke beaucoup plus ya commissariat boko tika ko mener ba enquête pour ko luka batu oyo ko kanga ba ko soksa kadema ka c'est parce que mingi ba komi ko kima ko zonga ape ko ko sabisa ba mabe kaka la sous commissariat oyo ba présenter ki sous ba kuluna oboza ko mona oyo suka na ba criminel pour ya bango kutu ba pesa ngo kombo ya kukri donc ko ba ke kuluna criminel bango ba créer ba équilibre musala bango zali nini ko menacer ba policier oyo bazo ke ko sa misala kuna ndebo zo ko mona awa kataki policier kutu baboma na policier mususu likamba ko kamwa parce que soki la police so mususu ko respecter bino mobo kaneli ba témoin pe ba la police balobaki na ya roboto la batu biloko avec machette ya te manare na machette na sac soka monyo na loko malonga to miso na yo to te fo malamu aye ko intimido na machette na ye abotoli ngake sangone ya kambalomba to la na to rate be malomba mais le londe akwela file na ba victime à ses places voilà. Tongo ngateka na bitabe. Atongo nazalai na oleka na mutuka. Siko mutuka ezwi pan. Chauffeur le bitebo kita. Oluka transport mususu poboken. Ala te ba 5h kaka. Na telemi akete na za transport. Na bandi ko kende. Pona place wana bat telema penza te. Bandi ko kena moni bango bazalai des personnes. Bala na sima moko amela makaye. Aomela. Na baluki boina moni akila nzote ningani na moni suspect na pusa mo makolo pona kati sana prince bala moko aye awele linga sake zala ina lati boye abe nanga saki boye na sima sikonga na zoki makapona kati sa prince ye ko to azobenda nga vatir mo kutupe yake elika boye eye na sima na biso elinge buka biso kutu makolo ye déjà comme souple ba ye ba Général Silvano Kasongo to kosenga na yo ofongola miso ezala ga elongola ba policier na yo parce que insécurité auto matato la commune Kimbaseke eleki ya trop malgré la police ko sa musala mais ba kuluna bazaka koleka se koleka ba comité niveau oyo ko kata ba policier biso tobetika munda poso tiki boye criminalité ekoleka mina kata ville province Kinshasa musala la police qui toko makasi au monde la main ba c'est pas effectif pour musala eleka kitoko.